Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe aleka na kopambola biso nyonso. Lelo tokutani lisusu. Nzambe azali bolingo, nzambe azali kimia. Sans ye bandeko na ngai, ngai na yo toko existe te. Sans bolingo na ye bandeko, bonté na ye oyo azali ko renouveler yango jour après jour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans yango ngai na yo tozali eloko te. Sans yango ngai na yo tokolamuka te. Kasi na bolingo ya nzambe wana, na ngolu na ye ezali kosala ke nzambe azolamusa biso, azolalisa biso, tozokutana en bonne santé. Lelo bandeko tokotanga kaka na Jacques, tokokende na biso gauche à droite te. Bandeko na ngai tozali kotanga na Jacques chapitre 4. Na Jacques chapitre 4 lelo toali kotanga kaka na verset 7 na verset 8. Mais bien aimé dans le Seigneur, tokokende musika te. Tokobando kende na biso ndambu kasi tozali kokende. Koyoka mingi, koloba mingi plutôt na moni bandeko bazo yoka te. Alors toloba muke po na bandeko basilaka ko saisir opportunité, basilaka donc ko saisir message oyo tozali kopesa ekozala malamu mingi. Bandeko malamu yoka muke osaleli yango. Ke oyoki ya ebele ozosalela yango te, ça sert à rien. Verset 7 balobi na biso, soumettez-vous donc à Dieu. Biso bana na nzambe bazoloba na biso nini? To se soumettre epai ya nzambe. To mitika bandeko na ngai epai ya nzambe. Après balobi na biso nini? Ah balobi batieli biso point virgule mes bien-aimés. Après balobi na biso nini? Résistez au diable. Après avoir ko se soumettre epai ya nzambe, balobi na yo osala sikoyo nini? O résister na diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, biso bana na nzambe, toko se soumettre epai ya nzambe ndenge nini? Donc na munoko na biso balobi na biso tomi pesa epai ya nzambe. Bandeko nanga okomi pesa epai ya nzambe lolenge nini? Balobi oyo andimi na kati na Yesu Kristo akomi ekelamu ya sika. Botala biloko nyonso ya kala esili koleka. Oyo nyonso ekekoma siko na kati na ye ekozala bongo ya sika. Bandeko nanga, yo muto zoloba omiza komipesa epai ya nzambe. Soki na alaki songi, na kokontinue kaka na songi. Soki na alaki muyibi, bandeko nanga na kokontinue kaka na muyibi. Wana ezali komipesa epai ya nzambe te. Bandeko tomipesa ya solo epai ya nzambe. Pona nzambe asala na biso ekelamu ya sika. Donc asala na biso oyo ye alingi. Bandeko biso nyonso toyoka lisesango. Bayebetela biso mokolo mususu mwasi moko boye nakifunda na ye na motu oyo babengi charge. Mutata moka bandeki koleka yoki mawa bandeko atelemi. Lera telemi alobi mama mata. Mama wana mati na mutuka. Mama wana kitse kifunda lingo kitse kifunda te bandeko. Na kifunda na ye kaka na mutu na kacha mutuka. Oh mama. Na memi yo po na moni yo memi kilo na sepeli te mama kitisa mutu kifunda wana na mutu. Ponga na mema yo po voyager léger. Bandeko yo sikoyo mipesi pa ya nzambe. Fo buaka nyonso tu oyo zalaki nango ya mabe bandeko. Malgré cher ezali faible, sala effort. To sala effort ya komipesa vraiment pa ya nzambe
ya kotika ya mabe. Pe balobi na biso na tango tomipesi tosala nini toyeba na koresiste. Donc oyo ezalaka singa moko bazobenda donc eza na résistance moko boye eza kaka kokatana te. Mais bien aimé balobi to résister. Donc nayebi te na lingala bandeko na ngai résister soki na kopesela yango explication ndenge nini. Me ndenge ka nalobi na bino singa moko ya makasi ezo résister. Donc ezo résister ezala bazobenda yango me ezoboya donc ezokatana te. Donc faut toyeba korésister na monguna bandeko na nga nzoka pe diable baresistaka na ye. Baboyaka ye kaka mbala moko te nome baresistaka. Tango balobi résister au diable seke lingi koloba diable ayaka mbala moko te. Ayaka mbala moko te me bien aimé po yo loba non aleya kei non akobando yakaka akobando yakaka akobanda ko yakaka. Donc yangwana balobi esengeli o résister enoko loba non mais o résister. Tango lobi non aye lisusu non aye lisusu non aye lisusu non non na yo ezotikala non. Ndenge parole lobi na biso oye eyaka pre ezalaka ya monguna non na yo etikala non oui na yo etikala oui. Donc c'est comme ça. Yango tolobaka na bino totala Jésus ndenge resistaka parce que ayaki pa Jésus après 40 jours 40 nuits. Jésus alobi na ye nini? Alobaki na ye non mais diable wana kendaki te. Azo changer kaka genre ya ba phrase azo changer na ba façon nyonso pona nini Jésus akumisa ye. Po soki Jésus kaka tosaki oyo ye alingaki donc kokumisa mobimba wana alingaki kokumisa ye. Mais Jésus asalaki nini? A résistaki na ye. Donc c'est comme ça. Mais bien aimé biso pe sengeli to résister na monguna wana parce que monguna zali nani papa na biso te. Monguna zali père ya mensonge. Esengeli to résistaka epai na ye. Ezate tango ye kaka yo fongoleli ye porte na yo. Bandeko notre champ de bataille ezalaka bongo intelligence na biso. Po ya zali mutu te zali esprit. Akoya te boya yiba yo bakiti ya yiba yo nini. Toujours bandeko a travaillaka parti ya intelligence na biso. Yangwane sengeli bandeko to résister epai na ye. Après avoir bandeko ko résister pa inaye nini oye yakasima et il fuyera loin de vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Il fuyera loin. Mais soki yo yebi ko résister pembeni na yete akokima ndenge nini bandeko na ngai akokima te akokomisa yo kamaradi na yeti me mukola ko détruire yo egeza na seconde. Bozomona balobi me bien-aimé to résister ye après avoir ko résister akomona donc tana ye ezokenda 20 azo passer tana ye pour rien koloba mutu oyo ye lisusu te adresse oyo ye lisusu te tika na kende luka adresse mususu nazo lekisa tango na ngai. Bozomona yango balobi na biso akokima musika na biso bandeko pona amikima pembeni na biso esengeli biso nano bandeko première position to bipese epai ya Nzambe. Quand on dit qu'on mipese epai ya Nzambe komitika epai ya Nzambe c'est l'obéissance. Esengeli bandeko to obéir Nzambe wana to landa oyo nyonso ya zoloba na biso to landa. Après avoir to kolanda nyonso ya zoloba na biso to landa intelligence na biso na moment wana ekekoma strong ekekoma makasi na parole de Dieu. Tango ekomi makasi na parole de Dieu tango azo yela biso to connecté te mbala moko a partir ya parole de Dieu o toza nango wana siko ya kosala nini akokima bandeko na ngai musika na biso. Na witi balobi na biso approchez-vous de Dieu mes bien-aimés.
Approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Topusana pembeni ya Nzambe pona nini? Et il s'approchera de nous. Il s'approchera de vous, mes bien-aimés. To nettoyer bandeko, to sokola mitema na biso bandeko, to sokola yango, to kima mabe. Oyo nyonso toyebi eza mabe bandeko, to salaka effort ya kotika yango. Mais parole de Dieu ezoloba na biso, esengeli d'abord biso to pusana pembeni ya Nzambe. Sima nango nde tokomona Nzambe akosala nini, akopusana pembeni na biso. Ndenge na uta koloba na bino la fois passée, mes bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée na uta koloba na bino parole ezali koloba na biso, biso nano esengeli to donner. Si mekopesa mela biso ndenge moko na witi balobi na biso, biso nano esengeli to mipesa epai ya Nzambe, sima tokomona ye pe akopusa na pembeni na biso. Me soki biso toali kolinga kopusa na pembeni ya Nzambe te, alors soki tozali komilinga komipusa na pembeni ya Nzambe te, seke tozali kovivre na kati na masumu. Alors kati na masumu wana yango wana esalaka biso moye topusa na pembeni ya Nzambe ekozala te, parce que masumu wana yango wana ekabolaka biso na Nzambe. Bandeko nanga tobwaka masumu mpona topusa na pembeni ya Nzambe, ezali simple comme bonjour, ezali kobwaka nde masumu, parce que masumu yango ezali kokabola biso na ye. Bandeko eza teke po chaque dimanche yo zangaka église te, okendaka kaka église yango wana nde kopusa na pembeni ya Nzambe te bandeko. Mususu ngutu oyo atikalaka na ye na ndako, mususu ngutu oyo amipesaka ne na église te, okomona za na ye pembeni ya Nzambe. Nzambe ayokelaka ye koleka ke yo mutu tango nyonso tu okendaka église. Mais tozali koencourager pe batu te bakima église, bakende église te, non. Parce que pour répondre, il est écrit, il est aussi écrit, esengeli na yo intelligence wana olisaka ngo na liloba ya Nzambe. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Alors liloba ya Nzambe wana bandeko, okoyoka yango wapi? Okoyoka yango na église, metango yo zali kokima église. Me bandeko na ngai, différence ezali yango wana. Donc kwa approcher Nzambe ezaleli na église te. Tozo comprendre. Donc esengeli na biso bandeko tokeba. Bandeko toya pembeni ya Nzambe. Nzambe wana akoya pe pembeni na biso na ko soutenir biso na nyonso tu oyo ezali ko marcher te na kati na biso. Ako soutenir biso na nyonso, mes bien-aimés dans le Seigneur. Totala mokili o ndenge ezali kokendela. Ebele ya bakambu ya ndenge na ndenge, ebele ya bakufa na ndenge na ndenge. Mengana yo Nzambe wana azopesa biso souffle de vie. Biso tozali kotika la bandeko, tozali koleka ba o bakufi na nini. Eza na ba misungu tazana etamboli ya kitoko koleka ngutu yo. Me atiki biso eza kaka ngolu, yo ozo vivre leki ete, ozo vivre noka pona ngolu. Bandeko tomipesa epai ya Nzambe. Nzambe pe akomipesa pa na biso. Tango Nzambe pe amipesi epai na biso bandeko, kimia ya libela na libela. Bandeko kimia ya libela na libela. Oyo kaka penza bako ya nzela moko bako pakata mutu na nzela na ye. Po présence ya Nzambe bango bako supporter yango te. Parce que tango bazo ya kaka lumière eke ba obeta bango moko bako bandoka mo. Mais bien-aimé dans le Seigneur, to linga liloba, pe to salela liloba.
ezali très important na kati ya bavi na biso. Mais bien aimé, tokutani bongo mbala nsima. Dès que Jésus Christ azongi te, tokomonana na nimero mosusu. Baba bayi na bino, Nzambe aleka na kopambola biso nyonso.